Alors, mbote la famille réflexion. Naye pour répondre à deux questions oyo auti kotuna biso na tantine Rebecca. Question liboso ezali soki ozali na mwana mosala soki ko permettre ye azwa ba responsabilité nyonso ya ndako. Ngai personnellement nakoki ko permettre nyonso te. Akozala na ba limite na ye. Eza na biloko oyo na ko permettre na biloko na ko permettre te. Peut-être na ko permettre à servir ngai. Na ko permettre peut-être à sokola bilamba. Mais bilamba kosokola eza nyonso te. Eza na bilamba oyo akozala peut-être permis. Mais bilamba mosusu akozala na droit kotoucher yango te. Je pense que na bina bilamba wana eza bilamba oyo ya se quoi, na terme moko un peu à respect. Donc c'est comme ça. Alors la deuxième question oyo etali ke soki oyambi mopaya qui s'assoit ezala ndeko na yo voisin ou ami intime tout ça qui au permettre que yo olala na salon ya la na chambre. Ngai à l'heure actuelle na ba expérience oyo to si to meki ko vivre nango, je pense que na ko tolérer mo te. D'abord mbeto na ngai o eza ngai na mwasi na ngai to tali bien eza le mot sacré. Eza te na ko permettre n'importe qui na olala wana. Donc soki chambre il y a visiter les athées dans la contrainte dans lequel soit à la hôtel soit sur la salon lequel les places moro bon si les places ou soit ce qui chambre à vide des allées à la chambre à vide mais au permettre que au non à la chambre na ngai ou bien peut-être que ngai na la salon ou sur moi na moi si à que na la chambre na ngai na moi si na ngai ba ko dimba masolo. Ça, je ne peux pas l'accepter. So balingi bon bale balai na salon ba solo na bango. Donc na zappé na ka on a zappé un exemple mo na vivanga moko. Tant tozali na no bisomi balé. To yamba pe couple moko bazali ba mi balé. Alors tant ba yo ko visser biso to komi na butu il faut to lala. Bon ba chambre ezalaki nango ebele. To na petit na trois chambres tant wana. Donc chambre moko oyo bakoki kolala ezalaki nango sikoyo ekoma ke mwasi ya masa azobake non balala na mwasi oyo ya ngai nga nalala na mobali na ye. Mais ngai catégoriquement na refusaki parce que toute la journée tozalaki wana tosololi ekomi butu ya kolala nga na kolala na mwasi na nga ye mpe alala na mwasi na ye eza te nga nake nalala na mobali na ye aliyaki nolala na mwasi na po bakondi ba masolo. Donc nga no permettre yango te. Et puis ko permettre moto alala na chambre il faut faire attention parce que batamite mo ba koma ebele moto na be équipe ka te ke o master ndeko na yo premier ennemi na yo so boye ba raté eza ndeko boye mama moko papa moko. Donc ndeko oyo tozala na bango c'est très dangereux. Kindeko kutu na montam esuka kana mokata tozala na ndako ba parents tato na ndako ba parents ekomaka ya komboka kindeko ndeko mais vrai ennemi eza ndeko oyo yo oyo zo mona penza ke zo pesa confiance ba nini yo zo bate motema na yeso eza ndenge nini alors ndenge bandeko ndenge wana altika la na chambre na yo obi lo sa na chambre na yo te. Et puis na obenda bino matoyi bosala très attention bandeko oyo bazalaka ye pa na yo kaka mbango akende kotala chambre na yo oyebi eloko nini azosala te. Donc bon entendez salut. Merci.
tokutane. Ciao.